kanda kanda mitoto miandi. Leti kotambula mitoto ya Kongo ya totela. Oh, Bakongo, Dudekindu, Dudekindu. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure là où vous nous captez vraiment là. C'est votre humble serviteur Mbutanzinga Kawandia comme Fumanda Mamanansundi Yenge Mutatukamase. Vraiment ici nous sommes en direct au Congo central, oui, province chère à tous les Benakongo. Là, on est en voyage dans le Congo central pour venir vous faire visiter des endroits sacrés, des commerces personnels, donc activités nuances au réseau coréen Congo central parce que on est en 2021. Il faut innovation ya sika ezala. Ya Monique Mbutanzinga à Tiki Kishasa aye na Congo central parce que ezali pour na kopesa toujours ba nouvelle pour que tous en temps réel. Na yebisa kibino que BAM TV ezali chaîne ezali connecté na nature et être connecté na nature c'est vraiment être en harmonie avec le Père Céleste. Alors être en harmonie avec le Père Céleste, donc nous devons faire ce qui est agréable pour que comprendre vraiment valeur ya nature, peut-être valeur ya BAM TV, peut-être valeur vraiment ya ba terre na biso et Congo. Là nous sommes précisément à Lukala et à Lukala on ne peut pas passer Lukala sans pourtant visiter quelques coins stratégiques et c'est pour cela on est tout près. Il y a entreprise tout près, il y a activité tout près. Là je peux dire entreprise parce que c'est plus de 20 personnes, c'est plus de 30 personnes même au Baoussa Kuna. Alors on ne peut pas passer sans pourtant visiter activité wana. Activité ezali yanani. Tobombi kombo. Tobombi kombo mbuta yebi na ela komona. Vraiment photo kene ko visiter ensemble na mbuta na biso ozalaka na niveau ya Lukala. Ebele ba yebiye. Aleka déjà na ba chaîne na biso, pesaka ba enseignement. Azali mbuta moko bien formé vraiment na ba enseignement authentique Congo et c'est ça, c'est pour cela que photo que nous voyez pour que vraiment to que ne dépa to que nous visiter activité wana. Alors ngai avec le géant Abino, je dis seulement qu'un grand merci pour la réalisation de l'œuvre wana et vraiment un coup de chapeau à Mutansilulu. Na yango na ko nous Mutansilulu pour que to que ne dépa to que nous visiter activité wana donc Babena Congo 2021 ngoyo. Bo prometa ki biso. Ngai te Mutanzinga te muta prometa ki bino. Mais bino Babena Congo. Et bo prometa ki biso alors. On est là Matondo Ingeta. Bwana o matisa ngo na matana ngai na posa ba kwa ba identité ba pano ba tsaba nzela bo ba polisi ba tsaba What was wrong? Okay. La niveau ya Lukala l'autre c'est quoi qui fait c'est le cas de pas de police pas d'Alina. En plus pour visiter ma vidéo allez la radio wa fiesta que et Dalina aya maimona kamera de Simona kabonga ana kabakala ya ngoma on est sur le canal. Mbuta mais moi finseke moi musika nseke beni parce que mbanza enene ina eza mboka munene déjà to uti moi musika kuna côté ya Maya Lukala ezaki na quartier 3 mais siko to ya on a quartier 1 alors quartier pe liboso salema yango yo pour mboka wana o na lobaki le village le plus tango silwe tongamaki ezalaki nango quelque part na sewana donc trajet ya maimona donc ntsatwa maza posa mai kutu nanzala vraiment to utina sekuna tozoko mata malembe vraiment to kende ko faire visiter biso boulangerie biteza bantu muyenge kieno ingeta vraiment wana bande kona biso to kutana ba ona nzela il faut toujours saluer quand même parce que la salutation ils font la kamakambu ebele mbuta na critique on peut est-ce que mbote pe font la makambu ebele oui mbote izibula nganzila mukota munkala sani ya biza c'est pourquoi mbote eza
yenge c'est un souhait ya paix. Alors kina vo mbila za mpova ou bien na maloba ndenge to lobaka et chaque liloba ezana pouvoir vibratoire nango et ko sala ke soko lingeli mutu kimia yenge kimia pe ekoyela ye mais vous m'invite à l'ombele m'invite pe ekoyela ye c'est pourquoi mbote na biso eza yenge qui veut dire la paix shalom pas ba juif. Oui. Vraiment ba muta to soko kende to yebite soki wapi voilà boulangerie yango yango yo. Oh, koki ko zongo de loin. Tu commis déjà? Ndemo na lupango yango yo nyonso. Ils ont 23 mètres sur 20 na quartier premier. Lupango oyo nyonso ya mbuta. Ya mbuta. Ebandi wapi? Ebandi na nzete oyo bozomona awa. Awa. Nzete oyo. Ti esika moko boye borne ezali. Ti ba côté wana no? Ah OK. Ndako oyo bokuta? Non, biso tonga yango. Oyo. Moi tokotaka biloko ya kosalela. En entendant mais ekolongwa tango tokosilisa makambo. Est-ce que tu peux visiter? Volontiers. Na memi bino po bomona yango. Ah, c'est ça. Ya maimona, on visite. Vraiment mbutanteza, mbutamenga, vraiment mbutabakala. Ya ya ngoma, ya ya dizolele, ya ya zola. On visite. Dibanda nani? Oui. Expliquez biso. Chaque biloko. Mbute tolo zani nga avant tukota da tolo nini zuso. Tolo eza chapeau ya four. Omoni four wana oya mabele. Chapeau. Ouais. Four pesa na chapeau? Mais bien sûr. Oui, il faut couvrir yango likolo. Trou wana place de cheminée kozala. Cheminée. Oye mais mamilinga. Voilà. Cheminée, oui. Eza construit en terre en brique non cuite. En terre battue. Pourquoi en terre? Pourquoi brique non cuite? C'est parce que four et pelaka moto chaque fois. Allez, moni ba brique on est rouge parce que ezika et bela déjà. Comme il faut bâtir un moto chaque fois, ce qui botie déjà ba brique ya ko zika, ya ko bela et ko bana ko panzana. Ce qui moto comme makasi. C'est pourquoi ba ça la brique non cuite pour que boko kako et bela ka pendant que four les sala. Donc four oyo eza four et couvrir ba poche. Ce qui botali awa foyer. Akoya ko filmer au foyer foyer cameraman soit foyer ezani elaxini foyer eza ici ka batiaka moto combustible et loko ko bana produire chaleur foyer eza métallique four pe eza métallique beaucoup mona yango caméra au foyer mukie boye oui eza mukie parce que eza économique bakoni beaucoup classer yango quantité moi mukie tant beaucoup pelisa chaleur na ngonde ko sala rendement akoki ko matsa caméra likolo po mona ba poche yango ndenge ezali matisa ngai na ko matana ngai mais chaque caméra pour que bande ko ba mona voilà. Pour métallique, poche métallique, il y a un caisse map donc c'est un peu ça. Filmer sur côté à foyer oyo, au moins nini foyer ezali likolo donc basala ngona na rail, bakoni obana ko mi classer place wana. Donc c'est un peu ça. Alors ngeta fou na biso ya nini na ko bandenge eza ya nini na combien OK. Capacité nango ya 30 platines par poche. Pardon, 10 platines par poche. Poche moko eza 10 platines ekokota. Platine eza nini? Plateau. O batiaka mapa. Ya pona kokotela na four. Alors chaque poche azana 10 platines ekokota. Alors comme eza 3 poches ekopesa 30 platines par cuisson. So bokoti ici 30 platines, bokobimisa 30 platines. C'est un peu ça. Tourner? Non, kuna eza ya kokangama parce que voisin na biso na sima. Atato les couloir ya biso. Sikoyo. Voilà. Non, mbuta na poser boy. Banini to bakotsa ka ngwapi ba platine. Kasi yango na lingaki bomona nanu face extérieure ya four. Bokomona siko esika ikokotela na kati. Na kati. Ya maimona tozo kende to c'est très important. C'est très important vraiment bande ko ba monaka misala oyo esengeli to sala na mboka na biso. Vraiment nous devons vraiment innover. Nous devons vraiment innover. Oyo eza pas qui pour nous recueillir mai ya mbula mbula soki zobeta toboyi tozala toujours dépendant ya régie des eaux tokoki ko recueillir mai ya mbula et puis tokotraiter yango bongo na batio et ko bana ko aspirer mai ya ba moteur moko ezala na kati ko bana ko mema mai na kati ya bâtiment toko bana ko salela yango pona douche toilette na ko sala maka mususu vraiment awa il y a aussi le WC extérieur pour les visiteurs. Voilà. Parce que pour visiter, bah maman baya kusomba ka mapa. Faut passer la cabasel. Oui. C'est pourquoi WC oyo. Et zali
il y a extérieur. Ah. Porte wana. Oyo bozomona eza douche na toilette ya ba agent. Wana na kati. Voilà, wana na kati mais oyo. Oyo ya bato libanda pona ba client na biso ba zwaka. Ba mapa biso pe baleki ya nzela. Exactement. Toza na droit ya kokota na kati parce que kuna musala ezo sala makuna. On devait prendre conscience ya hygiène et tout ça vraiment c'est très important. En plus muleki nzela toyebi ete aye na makanisi nini alors na yango azali limité ya kozala toujours kosala ba besoin na ye libanda en tout cas bambuta c'est très important de faire visiter bino parce que ezali parmi ya ba innovation oyo il faut to memaka na ba mboka na biso na place to finga na ba réseaux sociaux to koki susu ko finga na kate donc tu yambula finga na nous devons vraiment oyo entrer entrer oyo ya ngonde porte centrale alors oyo côté la chambre ya fou chambre ya fourrière ya ngoli. Ah voilà. Voilà. Chambre ya fourrière ya ngoli. Ba poche na biso 1 2 3. Donc platine ou le côté na kati c'est très sombre. Awa 10 platine. Zela. Eloko yo. Ekangaka. Ekangaka. Sikoyo muta. Soki to kotisi nini ya mapa, ekoti na kati na ba moyen wana. Siko ndenge nini ya ko bimisa yango? Oh, okalango déjà? Okale yango. Bomoni ah. Ah, c'est ça. Ah, la réponse est en ah, ah. Ah, voilà. Donc, nous tournons dans les souki nanzela. Vraiment, ah, c'est ça. Ah, oui. En tout cas, alors, on a un plan oyo. Plan oyo, ils ont déjà bafou et ban déjà n'engé zalaka. Non, plan n'engé boy nani ya salaki yango. Ils ont mutana biso moko boy to salaka ne awa ye baza collaborateur mutan kanza. Ça fait que ça. Moko parmi biso na bundira ko yene muta dessiner ki plan oyo après avoir ko visiter ba boulangerie oyo sur place ndé améliorer. Aza architecte. Ozoni architecte té. Ah. Bino pardon. Akamba bandika elandi susu. Fenêtre oyo na bosa Nicolas Gisa. Fenêtre, oui. Chambre de fermentation. Chambre de fermentation. Ba platine oyo eza fermenté ko ba bimela awa po ko na four. C'est mapa ebeli awa. Va conduire yango na ba transparente. Voilà. Et même mango ti na chambre de livraison où eza de part et d'autre kuna. Oyo couloir il ko bana ko conduire ma partie na chambre de livraison. Chambre de livraison moi. Chambre de livraison. Ah ouais. Oyo chambre de livraison. Chambre de livraison. Ah. Awa to kufungola ka. Maman baza libanda. Baba na kusoa. Oyo. Voilà. Ba maman bazo ko so apatia libanda awa. Libanda awa. Ngai na sala ki commande 5. Donc awa maman kama on lekelaka. Et oui. Awa to na bureau administratif. Ya futa bambongo. Non. Ya ko futa bambongo e kozala quelque part wana to kotia mutu akobana kozwa ba commande. Akozwa wana et puis ko pesa pas gérant ndenge nini a ba commande. Ah ouais, c'est le gérant qui gère tout, Kosomba, approvisionnement, millions administratifs, c'est ici le bureau. Et vous allez connecter puisque Kolo na moza na Londres et Sengeli azala en temps réel en contact na entreprise na. À cause en contact par rapport il y a ba moyen à réseau tout peut-être na message naturellement il faut azala de vivre donc par jour ndenge makamzo lekela effectivement il aza informé automatiquement kuna mbala pa na yembala. Oui, on va faire en sorte parce que ngamo pe naza architecte naza informaticien na kokora nga ko créer réseau na système moko boye pour que en temps réel akoki ko pele sa caméra de loin azomona pe batu ndenge bazo sala ndenge ba mama ba fani libanda réseau informatique aux parce que c'est un bureau dans un informaticien ngamo ko peso sukaka mona ko gérer oyo eza dépôt dépôt place to banako emmagasiner ko bombela biloko nyonso oyo toujours salela farine levure mungwa et ainsi de suite ba bilamba ya ba agent oyo eza nanu ya sika et vous allez garder na dépôt et vous allez kaka na maboko ya gérant fongola oyo et puis awa nous avons le vestiaire parce que te tenira qui compte ya ba j'entends ba ko uta na ndako na bilamba na bango ba ko banoko ya ko changer bilamba po ba kota na tenir musala et ko zala na ba centre awa ko banoko garder bilamba na bango et puis nous avons le lavabo pour ba brosser ba msu ba ko zala na butu pour ba lamba ba brosser ba chocolat il y a le WC ici toilette on a levé la bilamba pour na ba agent douche na ngoyo voilà douche yangoyo cuve yangoyo tout est neuf vraiment. Et c'est pour les agents. Oyo.
celle bateau basalaka ah. Et puis nous avons une chambre à pâtisserie. Pâtisserie, voilà. Il y a un peu de tout, là. Voilà. Tout y a vraiment. La pâtisserie, c'est ici. Ah, on est, la pétré est aux alas, la mesa est aux alas. Na, bilo qu'on est sur ma carte, la caméra pour passer la forme. C'est par rapport à la taille où tu décides qui. Donc, ça, c'est la chambre, il y a pâtisserie. Et puis, chambre à fermentation, il y a un chambre à fermentation. Voilà. C'est sombre, mais. Chambre à fermentation, il y a un rôle. Donc, après, chambre à fermentation, madame Moko. Et qui. Chambre à fourrière. Fourrière. Voilà, chambre à fermentation. Et puis, il y a une chambre à fourrière. Pour que vous alimenter et vous maman. Donc, nous allons en train de construire. Apparemment, on a mon courant à Wate. C'est quoi? Moi, des pays malamoko, les bananes à moni. Est-ce que vous avez déjà un courant? Dans ce système, il y a panneau solaire. Sur le côté, il y a un panneau solaire. Il y a un simakuna, batterie, les colo, ils ont alimenté biso. Donc, si on a bomi mouinda, l'interrupteur fonctionne. Mais le panneau solaire, non, non, to bimisa kango, vu que nan to komi permanente, to boina no kotia yango en permanence likolo. Pourtant ba ko yibango talaka ka bantu mun satu ben. Ba ko yibango parce que mais so ito bandi ko sala avant fin ya janvier et sengeli to banda ko sala. Ndé na moment na so to ko matsango libela likolo, pe ko banda ko alimenter ke libela ba batterie. Vraiment un grand merci. J'espère visite Nabiso c'est bon non? Oui, c'est bon. Vraiment un grand merci vraiment na visite oyo nazaki et c'est makasi ya ko présenter bino visite oyo vraiment ensemble na Mbuta Nsilulu to yaki na ye pour que to visiter oyo ezali parmi ya ba œuvre ya ba Benakongo o ba sali na terre propre na bango vraiment nazana et c'est makasi comme na ba œuvre ya boye. Alors nazo ko inviter vraiment ba Mbuta ebele oyo bazali libanda ya mboka ba œuvre ya boye na lobiti ke osala boulangerie yo pe ko sala compagnie oyo enikaka pondu par rapport ya na ebité par rapport ya idée za ebele par exemple ngai na Mbuta Ntemo tuzana idée oyo tuzo ko sala tuzana projet oyo tuzo ko sala ndenge moko pe Mbuta Nsilulu na Mbuta nani Mbuta Nsimba Bukama azana Londres azaki sele bundira Congo donc ndenge eza boye na lingaki na bosa na teko loba yango depuis lupango esombama na ndenge ezotongama amonela ngo na ba photo amona ngo na ba vidéo non mona yango te mais parce que kintwa di kivana ngolo mabanza mantungulu maluti dimbote to simba sana maboko ce qui fait que atinda kambongo esika ndenge komelaka et puis entreprise ezo continuer ko salema sans même que ya mona ya azala wana non mona yango te do na ndenge lupango esombama titango ezo bota boy non mona yango te mais il est au courant de tout chaque jour et c'est ce que je pouvais demander et pas yaba ndeko ba diaspora parce que ngenze nza wiza ontungila vata mboki ngenko avata dia kusalukia kunki mboka oyo tozali ezali mboka na biso te soki mundele abaluki na ye to finir wapi ale boye ba ngo ketango kozonga awa okovivre kaka lokola mutu okovivre lokola super homme te ale soko zana eloko te oyo ko retenir yo et vous allez passer pourquoi je pouvais demander batu ya malamu bazali ndenge ba chrétien balobaka ke Yesu tango koya akosala na ba oya ye donc eza toujours na batu ya mitema malamu bazana botala batu oyo ya sérieux oyo baza il n'y a pas que de mauvais en Afrique batu wana bazali chercher à savoir baza wapi chercher à les donner la confiance batu baza ya mitema maboto bakoki ko aider bino pour bosala makambo bino sans même que ça pose des entraves le yango na sengi na bandeko nyonso baza à l'extérieur. Merci Matondo vraiment boyoki message lancé et pas ya Mbuta Nsilulu ezali message moko touchant vraiment et kotinga na mutema vraiment rien à commenter rien à dire na ko baksa ilo côté na message wana pe kaka autre peut-être na ko baksa ban Mbuta boyoki to ko commenter te to bana ko loba parce que peut parler ceux qui beaucoup parler petit we balwaka trop parler petit we donc vraiment tuzaki essayer ya ko présenter bino parmi ya ba œuvre voilà boulangerie tourisme parmi ya ba œuvre l'un des Benakongo en tout cas pour Manchester ouais donc na ko contact pour Manchester nous ko vraiment
boye esengo makasi perma mononge tukulombila ntsambu yelusaku munu ntsambu yelusaku munu bika bakulu ba mola Congo bayika vazeti tuka bika bisimbi bya mvuilu bayika vana vazeti tuka kavena yumako parce que bimba bamila yayi ifitikala bya bingi pasi nkangu wa Congo wa profita muntoto miandi. Donc c'est ça vraiment et c'est ngaki makasi vraiment ya ko faire visiter bino ezali boulangerie tout izana parmi les œuvres et ya babena Congo. Alors là je dis vraiment un grand merci à vous tous au bout chance yako na biso vraiment en direct ya babisika nyonso bozali Australie, France, partout na kotanga passe vraiment ingeta